Ba maman o bino nyonso bobimi déjà. O déjà si bobimi, o déjà si ba largué bino bozo na nzela. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec vos enfants? Est-ce que vous meki kota la bana na bino bien? Est-ce que vous soli déjà na bana? Est-ce que vous tali ba tension na bino? Est-ce que vous meli déjà kisi ya tension? Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, shalom, shalom, bande de sur Top Media Télévision. Bah, amoureux et émission Le Code de Bonne Conduite, soyez le bienvenu. Votre frère t'a dit Ngalapa, bah, sincère condoléances na artiste Nyon Soya Congo. Bah, sincère condoléances particulièrement na famille à papa Richard Mokoko, Mbote Bisika et Zouame Bino. La terre tourne, la réalité change. Moi, t'as dit Ngalapa, je continue toujours à faire mon travail dans le seul souci. Il y a qu'à informer Bino Nandenge Oyo donc Longobani. Voilà, nous sommes là. Tozongi dissous le lot. Pour tout le monde, tout sur l'ana Bino pour Makambo donc Longobani. Pour na misala ya malamu onzambe azoko sala jusque là na ba vie na biso. En tout cas, cette émission, j'aimerais assez que analyse nazo salanga moko face à la caméra. J'aimerais assez que tout le monde azona nous quitte. Donc, qu'on réfléchir ensemble. Réfléchissons justement avec nos têtes. Donc, réfléchir ensemble. Vous savez, dans l'émission na Salaï Lobby, il y a un temps, il faut frapper. Il y a un temps, il faut dire non. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour fêter. Il y a un temps aussi pour pleurer. Chaque chose a son temps. La santé mentale et l'équipe à santé nyonso. Mais nous avons besoin de une question. Ba maman o bino nyonso bobimi déjà. O déjà si bobimi, o déjà si ba largué bino bozo na nzela. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec vos enfants? Est-ce que vous meki kota la bana na bino bien? Est-ce que vous soli déjà na bana? Est-ce que vous avez attention à bino? Est-ce que vous avez déjà qui attention? Mais bino pe bato vous avez la bango, vous avez la bango maboko. Vous avez bango conseil que terrain au bazo côté zali terrain ya mabe. Est-ce que vous avez faire comprendre bango que moment ezali moment il y a ko manifester mauvaise foi, haine, jalousie. Est-ce que ba meli da kisi? Est-ce que, si Bameli d'Akisi, est-ce que Alex Nazo tourné s'il vous plaît? Est-ce que Bameli déjà kiss? Est-ce que Baza conscient? Les hommes, femmes, oignons sont largués. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a un temps, on ne va plus fermer nos bouches. En tout cas, veuillez m'excuser, ce que je fais est Talinga. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mettons comme si aujourd'hui, je ne parlais pas au nom de Madame Bellevue. Mettez comme si j'étais un simple mout, parce que je suis aussi simple mout. Donc quand je trouve le mal dans la place publique avec mon émission, le code de bonne conduite, j'ai l'obligation de venir. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous mettez dans le miroir? Est-ce que vous mettez déjà qui s'il y a tension? Est-ce que vous mettez déjà qui sur vos messages? Vous avez commencé. Le champ est libre et nous vous regardons. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? Besoin temps, non développer émission. Besoin temps, je vais vous faire comprendre la cabale, le complot. Oyo donc ezalaka tout autour. Il y a ma maman, na ba papa oyo. Balukaka à tout prix que la tête de cette femme, Bellevue qu'on dise, que sa santé mentale ezala moins ndenge mo. Mais heureusement, dans sa main, azana oyo, o mukile koki ko pesa te. Seule personne on doit pesa ka kimia ezalaka ye. Et ça la bino ndenge nini, erbo sangana ka moi ebele. Bobimi pona mwana mo boye leki moko boye o asala bino de l'autre côté, ça dit boka nazo sabino bo soit déjà ba numéro ya bana o bino moko bobota bo benga bango déjà
bozwa ba numéro na bango bobenga bango ba place botiaka ba kisi bokende ko récupérer da ba kisi ezala botambolaka na yango bozo salela muwei ba émission non yekutu muwei akei mais bozo salele ba émission vous êtes conscient n'est-ce pas? Voilà, bisoto continuer. Mesdames et messieurs, nakanisi boyende na obana émission oh, mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à toute la communauté congolaise, à toutes les femmes conscientes. Le lieu le 8 mars en tout cas, baso bazo réfléchir na mitu na bango na souhaiter bino mukolo malamu, ezali mukolo ya réflexion, ezali mukolo ya konomela masanga te, mukolo ya konobunda na bar te, mukolo ya konosala kindumba te, mukolo ya konosala ba n'importe quoi te, eza plutôt mukolo ya réflexion. Alors, Mitala, qu'est-ce que tu as fait depuis le 8 mars, il y a l'année passée? Nandenge toza lelo. Et puis, Nini Oyo Fossa la lobby. Un grand merci à Maman Bijou Ketani. Bon séjour à Kinshasa. La distinguée Maman Bijou Ketani. Un grand merci à vous. Un grand merci à Papa Jean-Pascal Leka, le président de tous les Congolais au Bavivakana Belgique. On a plus précisément au Bazan na Liège. En tout cas, votre président, Papa Jean-Pascal Leka, Aza entre le bonnes mains. En tout cas, un grand merci aussi à Maman Bijou Ketani, je le disais tantôt. Un grand merci à Maman Deborah Lubanda. Un grand merci à Maman Zozo. Un grand merci à toi, Aurélie Mafouka. Aurélie Mafouka. Big dédicace à Papa Diamant. Un grand merci aussi à mon amour de sœur Katez. Que les bons dieux te bénissent. Un grand merci à papa et à maman Nyonso Bolinga Tadi. Maman Marie Tabora. En tout cas, Nzambe Azalanao, Maman Marie. Un grand merci à Maman Diasonama. Un grand merci à Maman Nathalie Nana Mosibou. Un grand merci à Maman Madeleine Aketa, Fatou Dokonti, Makia Lakumba. Un grand merci à Boboza tellement ébélé. En tout cas, on a tangi Bakomote Bolimbisa. Ezali oubli. Donc émission Nabiso Ezo Banda Awa, serrez vos ceintures parce que awa nde tolinga to décortiquer to sala makamna ndenge longo bani mais nazo signaler na bande nyonso parce que il y a beaucoup de questions au bato bazo kotuna biso. Je vais répondre na question là justement tout au long. Il y a vidéo au nazo sala, il y a 30 petites minutes pour vous dire que rien n'est encore perdu, annulé et l'autre côté pour na Italie donc événement et le 29 événement il y a le 29 jusque là ils allaient maintenir. Événement, il y a le 29 mars 2025 dans Showbuzz. Jusque-là, ils allaient maintenir. Communiquer Moussoussou, non limité. Mais au moins, ils allaient maintenir. Billets, ils allaient $10. Pour la place ordinaire, VIP, ils allaient $30. Point de vente, il y a des billets, ils allaient bongo, ils ont mis na Kimpwanza, na Asosa, na restaurant Bellevue. C'est ok, aux billets, sans problème. Place Moussous au bazoteka billet zali na salon Agnès coiffure et zomi bongo na Niangwe en diagonale lanteke nanteke. Place Moussous pe bazoteka billet et zomi bongo na 8e rue Lumete industriel na Belle Campus so ki otuni c'était Patrick Antugoza Mobimba ozo billet na yo na ndenge longo bani ça dit boka ku likopaida mukie. Nous avons Dieu. Prenons l'extrait. Il y a spot. Il y a événement Nabiso et le 29 mars et puis on se retrouve tout justement après pour nous moyen continuer la émission là. Suivons. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali Showbuzz yaka ko vivre pe ko fêter. C'est ton ya Bellevue TV, oh yezali cadeau signé Bellard Production, andimie offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka. Bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pour na ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebe nanu,
Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui l'été spectacle ezali donc yango bomoni na Tchelibino au spot wana pour signifier bino que spectacle est bel et bien le 29 mars 2025. Et ça ndeko moko akoya awa po tuna metonto tadi ndenge nini tozali na matanga yo ozolobelaka makambo ya spectacle. Oui, fona lobelango parce que ezali moko ya mosala nanga ezali ndenge une façon aussi pour nangai à travers une émission on lobela makambo day na lobeli pe makambo ya spectacle en tout cas pour nanga na moni donc déranger parce que kolobelango elingi kolobate ke mawa otozanango na kata mitema ndede longwe non mawa wana ezali détermination ezali et nous allons continuer justement ya osala makambo na ndenge elongo bani bandeko balandi ya Top Media télévision. Voilà, spectacle eza bel et bien confirmé le 29 mars 2025 dans Showbuzz. Billets zanango $10 na $30 ce qui bato ebele bazo ko benga pour dire que papa t'a dit numéro oboche wana tozo benga tozo zwango te tozo koma bazo répondre te. Non, Yaya, vous devez aussi comprendre quelque chose. Peut-être okoki kokoma nata o mutu azo gérer numéro wana azali un peu occupé. Il faut insister. Babenga mbala mon côté maman, babenga mbala mon côté papa, tu peux appeler 2-3 fois. Des fois peut okoko petit na 4e fois. Ou bien sur Monique bazo yambate, vous laissez un message. Mais au cas contraire, ceux qui numéro wana et continuer koyambate, vous avez nos numéros, vous pouvez nous appeler et vous avez quelque chose de bien. Beaucoup comme on a place au donc Sengeli pour nous bien nabino pour nous Italie le 29. Voilà. Tozongia wanakanisi hier soir au moment où je suis en train de vous parler, bazo tchelanga une petite vidéo likolo. Ezali moko il y a ma dernière vidéo, il y a tournage, il y a Madame Bellevue. Oh, ndeko Richard Mukoko a participé qui. Pourquoi na kenaki luka vidéo wana na tchango na place publique? Pourquoi na zongisi vidéo wana ezala lokola une dernière vidéo ya tournage ya Madame Bellevue où notre frère papa Richard Mukoko a participé qui? Parce que j'ai suivi des émissions, parce que j'ai suivi des posts, parce que j'ai été tagué, parce qu'on m'a envoyé beaucoup des audios, beaucoup de messages et on m'a même appelé pour la Colobaïte Bellevue dès son vivant, pauvre, que son âme repose en paix, Richard Bellevue à Sabota qui est, à Kipa qui était. Bellevue à Sabota qui est, à Kipa qui était. Nazoya. Bapuana nyo son opé zabino loko moko détail loko moko parce que nazana moi maîtrise. Parce que papa na biso odo atiki biso ebele bazo ganga wana ba mona ekala. Batambola na ekala balia na ekala. Menga y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Na utozala na papa wana. Je vais vous expliquer la mauvaise foi. Ils allaient animer, organiser, justement pour chercher à nuire l'image d'une innocente qui est Madame Bellevue. Ma vidéo est salami et belé tout autour de yango. Et belé tout autour de yango. Avant même que ma vidéo ait salema o ezo salema lelo. Batu o bakanisa ke bango batu bazana monopole. Il y a maloba, il y a impolitesse. Basala ba vidéo est belé pour dire que Richard Mukoko a Longwe, Bellevue Télévision, Akimi, Richard Mukoko ne sera plus avec Bellevue. Ndenge ba mesana parce que mode opératoire na bango yangwana. Ba bomaka déjà batu avant mutu akufa. Ba longoli saka déjà batu avant mutu alongwa. Bakimi saka déjà batu avant mutu akima. C'est un mode opératoire na bango. Ba mesana bongo mais boye ba ke mes frères et sœurs ba mesana ka nama wa nama bete.
Chaque chose a son temps. Je viens ici d'abord pour commencer avant na place na auto pause. Je commence pour définir matanga ya Richard Mukoko. Naza membre de la famille, naza artiste, naza la organisation ya matanga ya Richard Mukoko. Je ne sais même pas comment le deuil s'organise. Mais nous sommes surpris. Les gens qui souffraient de la diarrhée verbale, les gens qui souffraient de l'idiotie, les gens qui souffraient sur le plan intellectuel, même sur le plan physique, faire des émissions pour dire que Bellevue aligna comme ça matanga, il y a Richard Mukoko matanga naïe. Mais il faut être méchant. Il faut osa animer na mauvaise foi mais na boulogie. Mes frères et sœurs, je vous informe jusque-là, il n'y a aucun programme. Aucun programme. Programme on a nous et salémité. Programme on a nous exaté. Comment vous ko bandako accuser maman batu mwana batu ndekwa batu que yazu matanga lingi akom sango ya ye. Je vois des communiqués, je vois des posts, je vois des messages oyo ezo koleka. Biso nyonso totalaka réseaux sociaux. Biso nyonso tozape na réseaux sociaux. Tozo mona comment vous parlez. Mais pendant que ata programme mon côté et salemi ya matanga ya papa na biso do tika biso. Boza ata na mawate que vous venez de perdre moko na bino. Boza ata na souci ya famille te que famille wana bazolela ba perdre être cher. Mais oyo ezo sala bino plaisir c'est de passer à la télé pour accuser une personne ou peut-être azali na bonne foi. Une personne ou peut-être azali na une bonne idée d'accompagner les obsèques qui y a moko ya ba collègue na yé na ndenge donc elongo bani. Je prends un exemple, il y a Pouloulou. Lorsque Pouloulou a Koufa Kiao. Bogobo Sonaté. Qui était na tête ya makamu ya ba obsèque ya Pouloulou? N'est-ce pas le président Fiston Saïsaï? Le président Fiston Saïsaï azalaki na mutu ya matanga ya Pouloulou. Et linga ki koloba ke Saïsaï linga comme ça matanga wana yaye. Wana au moins biso nyonso toyeba ki Saïsaï abimisa ki mutu petit nanga mutu nanga master nanga frère nanga yaya nanga collègue nanga fona organiser ba obsèque ne donc les kamalam biso nyonso donc to monaki. Mais pour na oetali ndeko na biso Richard Mukoko ata programme mon côté donc salemi. Mais botala ba émission Vertige Bozui. Vertige Bozui pour commencer à faire des émissions tout en insultant maman oyo. Boluka moye bo tout kaye bo bebsa mutema na ye. Aweleli matanga. Je vais définir encore ceci. Richard Mukoko était un artiste et comédien au Azaki libre, indépendant, où il pouvait exercer métier na coin nyonso na groupe nyonso na maison de production nyonso oyo kokwa ki kobenga Richard Mukoko akende a jouer à tourner. Il était libre. Il était libre. Mais je suis choqué de voir que le même artiste n'a pas omis sous ba maison de production. Ce qui était incapable hier d'inviter Richard Mukoko même dans un tournage. Même dans un tournage. Venir aujourd'hui parler pour la mort de Richard Mukoko. C'est pitié. Hein? Ce qui dérange les Akaka que non, mais c'est quelle inconscience, quelle idiotie,
Quelle mauvaise foi. Derrière ça, vous attendez quoi? Vous voulez quoi? Richard était un artiste indépendant. Même vous qui disiez Matanga ya Richard Mukoko biso nyonso tozali ndenge moko. Ah, papa muto, papa Richard Azate, maman ya Richard Azate. Oui, vous avez raison, ba maman nanga, ba papa nanga. Beaucoup cité. Mais bozala na nous pressé. Ya ko pointer Moussapi et pas mutu moko te. Vertige eza ya nini? Bozu vertige ya nini? Vertige obino bozu eza ya nini? Vous qui parlez. Et ça là-bas, oh, bazo ça là-bas live na poto. Dès son vivant. Qui a eu à penser à ces pauvres messieurs, même pour $1? Parce qu'on suppose, selon vous, Madame Bellevue a mieux placé. Bino Baye, boza mieux placé. Bosala nini na vie à Richard Mukoko quand ces messieurs étaient encore vivants. Regardez à quel niveau la mauvaise foi est comme qu'on soit place na ba vie à Batkole Kabakamutu. Ba maman nanga, ba papa nanga, communauté congolaise. Richard Mukoko programme à mon côté et bini. Mais bota la ba émission au nyonso bazo ko sala. Bazo sala nini? Ba lo banini. Bellevue Azu Matanga et komi yaye ezana moko kutu maman moko da kutu loba s'accaparer ogugua Matanga linge koma yaye Richard aza pona mutu nyonso lelo Richard a komi pona mutu nyonso la majorité au bazo koloba wana bakozala incapable même ya kotia cotisation ya $100 bakozala incapable ya kozwa même ata mai ya pamba ba pesi bana ya Richard Mukoko. Mais ils veulent faire kolaksana batu bisonde bato malamu bisonde toyebi oloba bisonde to na souci ya Richard Mukoko dès son vivant. Yo sala nini maman, yo sala nini papa, o sala ka ba émission programme ata moko ebimité. Mais je suis surpris et je suis choqué de voir comment les gens s'attaquent na Maman Oyo. Pourquoi? Parce que Maman Oyo akomaki alobite nzoto ya ndeko nanga elongwa sana et ya na cinquantenaire lisumu na eka yango wana. Et aussi je vous informe parce que peut-être beaucoup de personnes bazolo bangote na sanatorium là-bas Madame Bellevue n'était pas seule. Il était avec le secrétaire général de l'ANTPC, qui est le CG Oxygène. D'ailleurs, la personne qui faisait Nyonso, c'était le CG Oxygène. Oxygène, représente quoi? Représente qui? Oxygène représente tous les artistes. Et Oxygène, même lorsqu'il prenait la parole, elle parlait au nom de tous les artistes. Parce que bino ba misusu bozolo ba même kokoma ba kombo na bino vous avez des difficultés. Même kokoma ba kombo yabana na bino vous avez des difficultés. Mais comment vous voulez à ce que on puisse couper sa bino ba responsabilité au dessin à fond muto à ba français correctement à comme français peut correctement. Bellevue n'était pas seul. Biso tozaki wana nous sommes arrivés. Oxygène qui était au four au moulin. Et puis azalaki yé mon côté. Tout le monde qui peut bamusantu bazalaki wana. Tout le monde qui peut papa Serge bazalaki wana. Bino batu bwana mitema malamu. Bino batu bozo supposé être de vrai. Richard Mukoko akufaki Ernin. Boyokaki sango ya Richard Mukoko na Ernin. Bino bato bozo tia makelele na réseaux sociaux. Vous êtes arrivé chez Richard Mukoko à quelle heure? Est-ce que til lelo
depuis Richard Mukoko dans la morgue bino si boké même ata na famille ya Richard Mukoko boluki koye ba même ata place nini bana ne baza boluki même ata koye ba place nini ndeko na bino da kufaki depuis sa mort. Qui Katina Bino a se déplacé ou nani oda longwa qui même à tamda kunaye ayeti na morgue ya sana azate. Pourquoi mukili elingi te bato bazo ko salisa bato? Pourquoi mukili ezali ko yina kaka mutoyo akoki ko apporter un plus? Excusez-moi, en tout cas, le bureau de Maman Bellevue, excusez-moi, ici je fais mon travail, je suis net. Et ouais, bien que couleur nanga, mais ezana ma mususu bolimbisa. Bolimbisa vraiment. Bolimbisa. Pensez-vous que Bellevue azala na ba millions? Pensez-vous que Bellevue a des millions? Eza bonne foi, bonne volonté. Attendez le temps, le moment, le bienfait. Pourquoi vous êtes là justement pour haïr, pour cette image d'une personne qui a même la volonté, les loyaux, aux un problème à payer sur $1. Parce que je sais que la majorité des comédiens va capter. Et puis, il y a quelques comédiens qui disent que s'il y a un problème, il y a une facilité, il y a $100. Parce que les gens qui ont une émission à la con, ils ont moral à bateau. Même pour payer sa propre maison, il faut avoir une émission pour bah comédien odon que ça que non héros on a bengi dinana maman dinana j'ai besoin d'un $300 j'ai un problème photo baksa na mbongo donc ezangi kuna pona o etali ndeko na biso Richard Mukoko dinana akokene na ndako abimisi sac à $300 à pesi ceux qui donc bengi fiston sai akobimisa $300 à pesi ceux qui bengi Ursule Pechanga akobimisa $100 à pesi. Ceux qui ont bengi nani mususwa ba maman leya wana bakozala na facilité abimisi $10. Ceux qui bengi si ba maman na biso misuswa baza na facilité ya $1 mais eza na ba misusu makele les caca na réseaux sociaux. Parce que ayebi derrière les émissions azoko sala bazoko futa ye ba $10 ba $20 aluka mo akangisa mbongo na ye po futa ndaku. Programme est limité, bozo s'agiter ndengeni. Bozo linga bobi longwa na course na ndengeni te bozala wana. Bozala wana boko contribuer. Bozala wana boko participer na cotisation. Bozala wana boko zala parmi batoyo bako lakisa na mukili ke biso to sala ki ba émission poto lo bake matanga ya Richard Mukoko ezala matanga wa mutu moko te ezala matanga ya biso nyonso biso toza bato liboso ba exemplaire to poser ba acte de sengeli yanga paquet yango yo et participer na ba obsèque ya Richard Mukoko bozala wana bolongwa te bozo s'agiter pour nini. Le programme n'a limité mes frères et sœurs et bozo accuser maman bato pour nini yango na tuni bilo question bino nyonso nani o déjà ayebi place famille ya Richard Mukoko bazo fanda nayo déjà dosi a kiekuna Richard Mukoko akufaki soki na ba 9h soki 8h corps ya Richard Mukoko elongwe sana biso to longwe sana na ezaki ba 18h ya ba 18h 19h bino est-ce que boyaki ko beta même ata tour ke ndeko na biso to akufi azana sana bacheye kuna to beta même ata tour à pamba. Mais il y a des gens qui se sont sacrifiés namoni ba papa Serge Makasi ezate mais azo forcer. Pourquoi vous voulez mettre pourquoi vous mettez ba division na ba place na makambo do sengelité ti na matanga donc ba yeba bino que ceux qui mutu akufi toza na ba mbwa na biso to ko utiliser toza na ba microbe na biso to ko utiliser toza na ba manipulatrice na biso do to ko utiliser toza na ba inutile na biso do to ko utiliser yango na tout na bino. Est-ce que herbozo ya boue bomeli da ba kisi herbozo ya awa bomeli déjà ba kisi
Les comédiens, bozomo na ba collègue na bino er bazoya awa, ba meli da ba kisi. Est-ce que botali bango déjà ba tension? Ta yango yo. Pour écomate que petite sœur abelaka. Pour écomate que petit frère abelaka. Pour écomate que yaya azali mutu oyo ROT boko sale les droits de réponse. Parce que jusque là ngana na sali droit de réponse te. Le 29 et les cas. Tokoya. Le 29 mars et les cas Tokoya. Maintenant toute la question va mêler d'Akisi. Pourquoi quand à niveau oyo? Donc, il y a déjà que ce qui problème est il y a un comédien. Pourquoi à tout moment, s'il y a un problème de comédien, il y a que ba figure au cas où tout donc bimaka. Est-ce que bino bo monite que ba utiliser bino loko la papier serviette d'ailleurs c'est ça air moko okoki ko utiliser au fini on a mis ça au tio wana air moko posu donc au salé lisous. Bazo utiliser bino loko la maille oyo ba boire na toilette. C'est-à-dire qu'elle a aussi grand besoin au chasser parce que on a besoin de comment la salité ou anaté. Pourquoi Kakabino on vous utilise? Et tout ça derrière parce que vous allez bénéficier de $10, moi $20, moi $30, moi $50 pour foutre en dako. Mais aux autres matanga comme ça tu seras incapable de donner même $1. Alors botika bato bana volonté ya kosala makambu basala makambu na ndenge elongo bani. Richard Mokoko aza comédien oyo do ayebana ki na Kinshasa a travaillé na bandeko na ye ebele afandi bien na bandeko na ye ebele. Il est parti, nous voulons à ce que mémoire na ezala honorer respecter. Bozo salela ka bato ba émission. Jour nini pe ba salela bino ba émission. Bozo salela bato ba émission. Jour nini bakosa de la binope ba émission. En quoi aujourd'hui la jeunesse est cause à la fière na bino? Vous avez des enfants, non? Vous avez des hommes aussi, n'est-ce pas? Neti boy raison ezani de venir dire ben écoutez aliya zo matanga wana akomisi matanga ya ye matanga eza ya batu nyonso. Yango wana pena balobaka ndoki ndoki alié mutu na butu mutu do asungaka ye na moi do bando regretter hein? Parce que c'est comparable na chindoki. Famille à papa Richard et se prononcer de l'autre côté. Famille artistique na ye et se prononcer na l'autre côté et aussi c'est tout à fait normal. Ngana zo ya wana. C'est tout à fait normal. Parce que pas si oyo belle vie à cause de la nango pona Richard Mokoko et ça va pas sur bino boboza nango pona Richard Mokoko te. Ouais, mais c'est tout à fait normal, non? C'est tout à fait logique. Mais nga siko ya pas c'est ça que ba maman na ba papa na ba jeune vie na bango mobimba et comment tout autour ya mwana moko boya batu maman batu moko boye. Donc vous vivez pour une femme moko boy do yende azabongo pour bisoto vivre ye face à la elo mo boy gaf mo boy comme on est ambola na ne mo boy pour bisoto vivre pour deux moyen ya ko futa banda kuna biso pour deux moyen ya ko lia pour deux moyen ya ko mela. C'est triste. C'est triste. Mais le bon Dieu ne va pas vous laisser libre. Boza atana pouvoir mon côté likolo na ye. Mission na bino ezalaka nini na vie ya mama o. Mission na bino ezalaka nini. Asala bino nini. Problème na bino na ye ezalaka quoi. Bomoni ndenge bozo multiplier ba émission. Ba émission ezoya, bozo tourner, bozo ka kou ezoya. Bo préparer pe pour na bino lobby. Vous préparez pour na bino lobby parce que même nga lobby no kende mais nazo bongsa nini pour na lobby nanga no bongsa nini pour na lobby nanga sur la scène bozate bo bwana everté oyo et ko sala ke mutu akanisa yo même ata lobby bozaka na ba evre ya mabe ya ba émission pour descendre le gens pour nuire
vie ya mutu moko boido bosangana, vous êtes concentré. Vous êtes concentré na vie ya mwana batu, une orpheline. Oh, asala bino eloko te ni de près ni de loin. Akipa kabino te, a répondre kabino te, boleki ye, ateka kuanga, mwana mobola, azaboye, asokwa mina YouTube, tout ça akipa kate. Mais qu'est-ce que bino bolinga kana vie ya mama oyo? Pensez-vous que même la famille de Richard Mukoko, ba sepelana bino? Muto azoko respecter, honorer mémoire ya ndeko na bango. Et bino bozo ya boza lokola ba obstacle liboso ya mutu wana. 50 kuna par jour, c'est payant. Au lieu boya ko sala ba émission, bo se porter ba garant. Au lobby je suis garant. Autant de jours quand il y a Richard Mukoko donc et Gosala kuna ngai no futa don bongo wana. Oyo ko kataka makamu nyonso yango wana ti. Oye pe olobi nga no somba cercueil. Kuna pe muso ye alobi nga no somba libulu. Kuna muso alobi ngai corbia. Kuna muso pe mais c'est ça batunde bayaka bongo. Botika koya ko luka ba cotisation pour futa banda kuna ba émission na Congo Bellevue. C'est pas bien. Boza ko luka ba cotisation na bino bo utiliser ba manière ba moyen mususu. Mais c'est ridicule en tout cas, c'est ridicule hein. C'est ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Au comment on a maman, papa, maman oh bas censé ya ko sangisa, maman oh bas censé ya ko pesa ba ligne pour bana balanda, maman oh ba pesa ka vie, maman oh baza ba amour. Ah ya tika na donc aventure ko mon dire je suis en train de travailler, toi tu me déranges. Oh là. Comprenez, ma maman oh bah pèse sa vie. Excusez-moi, je suis entouré bon par des amis. Bon, ce sont mes jeunes frères. Des fois quand je travaille sur ma monnaie qui est montée, parce que na moi bilo mo boy basala ke pona zonga po natamula kana de ma kofi na ngai. Même bango babanga de ma kofi na po ju musu na beta li kofi ezo na car na ngamo final et final car dans mon deal va doka bunda za bongo. Et puis je me suis à mon spectacle tout à sunga ba orphelin awa année passée. Donc dans un bon doit tirer na moi somme quoi. Donc c'est tout à fait normal que à ça la G pour la quitte. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas accepter bande komisusu ndenge pe bande komisusu bandi makabino et logo ekoki ko kata makamu na minute oyo au lieu bo sala ba émission à la con pour échanger dans et l'autre côté. Les émissions à la con et go changer l'autre côté. Bo bima bo lo ba te ngai na zui charge ya boye. Ngai na ndimi na ko contribuer na boye. Bo luka ba mbongo ya ba cotisation na bino pona ko futa bandaku, pona ko sala ba télé réalité, pona ko futa ba nini na bino na ndenge malamu. Mais bo luka pe nanu hein. Bo utiliser nanu ba kombo na bino moko nanu. Bon, utiliser un nous va comme on a bino. Ouais, il y a beaucoup de sortes aussi pour faire la promotion d'une personne. Même aussi, nandenge na combo ya mabe. Au gros ça la pédo promotion mutua. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi donc je vous dis, mukili eza mabe. Eza na mutu moko akoyi na yo na vie, justement pour na élévation na yo. Mutumo akoyi na yo na vie justement ça pour la bonne foi na yo. Mutumo akoyi no na vie justement parce que tu es très cool. Parce que tu tends ta main et pas ya batu nyonso. Ngana utaki oloba. Vous pensez que Bellevue donc azana ba millions? Non. Non. La bonne foi, bonne volonté wana. Ya ko aider. C'est quoi la même personne qui vous aide, qui vous accompagne et aussi kaka yekande bozo combattre, kaka yekande bo créer ba problème, kaka yekande bozo na besoin bo mona yete. Ce qui bomi yebi déjà ba santé na bino. Ce qui bomi yebi déjà ba état na bino. Ce bomi yebi déjà o bino boza. Vous gardez bande de, vous gardez vraiment votre coin pour ça la malamut. Boza na ba misusu bwana bana o baza ba ninga na biso. Des fois je même honte de venir awa
nafani pona recadrer maman mon boye. Oyo azana mwana lokola nga. Mais je me pose des questions. Barola banango ezalaka nini? Lorsque vous voyez vos parents, quand tu vois ta mère, ton père, ton frère, toujours derrière le bêtise, c'est quoi votre rôle? C'est quoi votre rôle? C'est quoi? Moi, je n'ai pas dévoilé, moi, c'est Crémoko Awa. Maman top, quand maman top au moko. Maman top, ceux qui botali, maman top lelo, n'a pas émission. Azaïsou n'engue dans Zaki Lobité. Vous savez pourquoi maman top Azaïsou n'a pas émission n'engue dans Zaki Lobité? C'est à cause de ses enfants. À cause il y a bananae. Bana maman top va s'imposer. Ba yebisi maman, ba yaka ko luko po na ba émission, po oza top. Ba yaka ko luko po na kombo na yo, po oza top et puis oza na top. Mais yeba ke pose la na top, eza ba émission mutu de sala te ke yo zala na top, eza musala na yo. Zala beaucoup plus sur la scène que dans des émissions. Parce que les émissions elles zala ka pour venir côté ka musala o yo ozo sala. Mais ah et comment le contraire? Maman, respecte-toi. T'as la plateau ni il faut les cas mutu ni il faut les cas. Ceux qui doivent ça la 10 émissions dans moi, ça la kata moko, ça la kata mi balé. Bobo mon sous maman top na ba émission d'aujourd'hui. Rare, difficilement. C'est les enfants aussi bazan un rôle, il y a que jouer pembeni ya maman ou pembeni ya papa. Bozo ganga pona nini. Wana siko na kie na ngambo bato balobi Belleville alingi a comme ça matanga ya yé. Te programme na limité. Bozala wana. Bozala nanu wana, bozala nanu wana, bokimate. Po suka suka. Ata boke bomba ba liste, to yebi ke ba liste wana ekomaka na place publique. Ba liste wana ekoma na place publique. Le 32 mars siko nga na roya. Bato mitema mabe. Bato keto. Et ça na un monsieur, on m'a envoyé sa vidéo. Nakamwe. Nous avons pété, il y a des hommes menteurs. Na mokili lokol la bande quoi non. Na meki kolanda ba trace na ye na moni ya bato ya empire du mal. C'est choquant. Mes communautés, ce que je vous dis est vrai. Il n'y a aucun programme qui est établi. Pour baya ko sabino que mutu mobwe azowe la matanga, mutu azowe la matanga na mutu azate. Mutu pe akomisi matanga ya ye azate. Parce que même ceux qui parlent là, baza incapable ya repris à $50 de cotisation. Ceux qui ont payé ces cotisations en kobando sale lango ba émission makelele pour récupérer $50 na ye na nzela ya ba émission. Je vous laisse d'abord suivre la toute dernière vidéo. Il y a Richard Mokoko. Au Salaki Bongo na Kitambo. On a tournage à Bellevue Télévision. Il y a Bella Production. Et puis on se retrouve tout justement après. On a continué l'émission. Suivons.
Vous êtes sur Top Média TV. Joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ramadan. Joyeux anniversaire. Otama et l'amour. Otama et l'amour. Mama Kope. Português, português. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, Ramadan. Parabéns pra você. Happy birthday to you, happy birthday to you, to you. Merci beaucoup. Merci pour la vie à l'air, à la quitté, à Zoli. Voilà. M'appelle de partout. Maman, Junior nous mange, Aigle nous mange. Dans le pays, Aigle, Aigle, maman, ça là. Dès que ça, à part ça, oyo, ils ont pas tout sous-sous. Ça va droit, ça va économie, ça va dire, ça va une inflation, c'est sûr quelque part. Pour le monde, à Okene, pour défendre ça, va faire les classes. Papi, ils sont aussi là. Tozawa. Défendez-y, défendez-y. Ici bas, ici bas, ici bas, ici bas. Tout ça là, on va faire aussi ça là, inacté. Ah ouais. Tout ça là, on va compliquer. Ah
Toi, tout ça, c'est combien? Ah? Yo, il est tard. Voilà, nous sommes de retour. Il y a le code de bonne conduite. Vidéo on a tiré pour nani. Au deuxième partie, il y a émission avant de conclure. On a tiré vidéo tout simplement pour répondre à toutes les personnes, mal intentionnées, mal éduquées, tout oyo mitema et vimbaka lorsque bayoka kombo à Bellevue ou lorsque bamonaka ou bayoki ke Bellevue a sali quelque chose ya malamu pona mutu. O basuka mitema. Cette vidéo c'est pour vous répondre. Il n'y a pas longtemps que nous avons réalisé cette vidéo. Et ça lors il y a tournage à Madame Bellevue. D'ailleurs, film Oyo. Et ça film Oyo ezoleka. Film écoute on a nous esilité. Richard Mukoko a coup film on a ezoleka. Mais Richard Mukoko est parmi les acteurs il y a film on a. Parmi les participants il y a film Oyo. Pouvez-vous nous répondre? Bazalakana batundenge nini? Balingaka batundenge nini? Pourquoi voulez-vous que Madame Bellevue a comme aloko Nzambe? Non. 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 Pourquoi voulez-vous que mutu nyonso ya mukili fo kaka Bellevue salisa ye fo ka sala boye? Bino pe bo ba collègue na ye. Bokoka ki pe ko sala ngoto. Ba misusu bozana na ba maison de production. J'arrive. J'arrive bientôt na koma. Bientôt na koma. Boza pe na ba maison il y a production non? Vous pouvez bokoka ki pe ko sala quelque chose. Boza peut-être attendre un message mon côté oyo tindela Richard Mukoko. Ya ko tourner pa na nga lobité na ko ya ko tourner te po Belleville a peki sanga. Exact. Message wana exact. Vidéo wana pe exact. Appel wana pe exact. Mais bozo koloba nini? Ba négligé qui est? Ba bois qui ça qui est? Ba négligé qui est nani? Ba bois qui ça qui est nani? Pensez-vous qu'il faut chaque film, il faut tout le monde doit se répéter à doit se répéter à cap. Et ça na ba maman misusu a makele les belé ba tiaka na ba etando ike ba regretta ba makangu na bango ya ba producteur ba kenda ba ya kalisu. Et belé, baby ba. Ba regretta ba makangu na bango na ba kenda. Ba o ba banaki koya azoya awamemele ba polo minene ba parfait a sakani na ye et puis voilà. Il regrette ça. Même à pour hein? Même à na moi ndenge mo boye. Film wana ba papa ba maman film wana et ça film et aussi là bientôt. Si je m'abuse pas parce que hier j'ai pas suivi la chaîne peut-être aussi là. Pote wana. Richard Mukoko azali parmi les acteurs. Azali parmi les actrices. Oh sorry. Azali parmi les participants il y a film wana. Mais bozo ya koloba nini? Bozo ya kosala nini exactement na place publique? Po banani bayoke la bino mawa, bakabela bino, batine la bino mbongo. Bozo ka ba mbongo bozo zo pona ba émission na bino ko. Voilà bandeko na ngai, ba papa, ba maman. Communauté oso salisi batu. Oza Vantar, oza Lolendo, oza Matalana, ozo Laxanine. Ceux qui peuvent solliciter Mutema Mabe, Azana Mbongo Akis, Yango Akabakate, au juste, Batofo Bazalandengeni. Moi, je l'ai toujours dit, le comportement de Madame Bellevue, quelque part, ils ont le comportement. Makambo mero do kutana na yango. Namona ndenge moko na makambo ngai pe tadi na kutana na yango na vie. Je peux aimer tout le monde. Je peux manger donc avec tout le monde. Je peux mettre à la disposition de tout le monde. Mais la majorité des personnes ne m'aiment pas.
Bon, lingo kate, même à l'occasion de rien. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça dans ma vie. Des fois, donc, au monde, à l'occasion de rien, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Mais bazo accusé à tort que yo sali. Quand même personne oyo ko me madonna loboko, lobi doit trahir yo. Quand bato okoa ki ko sala malamu, lobi asali yo mabe. Ako kanisa ata bola mo côté. Et il s'en fout. Namona ngo bongo pe lokolanga. To souffra kana makambo wana. Mais loko eza ndenge nzambe asala mutu na mutu. Omona des fois ça moyen to éviter ngo eza te. To ko éviter ngo ndeni. Moyen to éviter ngo eza te. Richard Mokoko, Yohanna sur scène. Et puis moi je vous informe mes frères et sœurs. Lorsque ba microbe o bazoya koloba na télévision, ba bêtise nyonso do bazo koloba o na télé. Mais Richard presque chaque fois asa la nande konaye no. Do bango balinga kaso okutani na mutu okangi photo otie na réseaux sociaux. Bozo lia o filmer otie na réseaux sociaux. Bozo mela o filmer otie na réseaux sociaux. Ozo kende okutana na mutu ngalelo no okutana na mutu boy. La vie que vous vivez na place publique o ya matalana, c'est pas tout le monde ba ko vivre vie wana. Il y a pas longtemps, je viens d'être avec Richard Mokoko. Nakanti semaine passée. Hein. Semaine passée, si je ne m'abuse pas, c'était un certain dimanche, donc quelque chose comme ça. Abano qui n'est pas Yandekone Bellevue. Jusqu'à sa mort, ils étaient en bon terme. Jusqu'à sa mort, Bazo Sola très bien. Si vous voyez que ça mutoyo, n'a pas problème n'a été. Tobé banité, yaya mon boy donc dans la plus proche nanga, tozala kana yé akufi. N'a pas na attitude ni. Est-ce que nakoki ko honorer mémoire na yete? Ceux qui na honoré mémoire na ceux qui na luki moye makamudo isale manandenge donc longo bani. Na sali matalana. Na sali péché, na fingi mutu. Na sali péché, na fingi mutu. La vie est devenue très compliquée au Congo. Très compliqué au Congo. Mais le Dieu du ciel, azalaka juste. Et justice en Nzambe eleki ya bato mokili. Ne vous inquiétez pas, toya na biso, tozo ya pena do makolo pena de zanzela. Mais toza na nous concentrer pour na Oetali le 29 mars 2025. Rendez-vous n'est pas manqué. Tozalawana na showbuzz. En tout cas, Nzambe azala na bino, Nzambe abomba bino. Je vous demanderai justement de prier pour votre sœur Bellevue. Non, batu bazo bengange belé, misu bazo silika, misu bazo lela, misu bazo salaboy. Mais je vais vous dire, batoyo bazala kana ba mission auprès de cette femme na kombo Bellevue. Lokola ba mission wana ekokisa makate. Yango ba retour wana basala kama kambo bomonaka na betando yike. Heureusement, elle n'a pas, ses mains n'est pas dans ce que ba reproche akaye. Yango protection na ye o eleki ba protection nyonso esimami na maboko ya Nzambe. Ponde tiboye. Okobima po oya ofinga Bellevue po Bellevue donc asali oni. Okobima po ya koloba ke Bellevue azowela matanga ekoma ya ye. Po Bellevue asali yo nini? Po asali nini nan? Le programme est fixé pour demain. Demain dimanche. Il y a une réunion, nakanisi bato batala ki ba chaîne na biso ba monaki. Oxygène azali secrétaire général il y a NTPC. Na makambu tout ya ba comédien c'est lui ndé a représentaka NTPC. Oxygène parlait au nom de tous les comédiens. Mais ngai, je suis étonné. Oxygène ba moni était ba moni kaka do mama Bellevue.
Pendant que Oxygène parlait au nom de tous les comédiens. Bellevie, na makambo depuis banditi toza lelo. Atikali o consolate, atikali o lobate, atikali koko kotuna kutu do ta question te. Maman babi. Parce que aza yete mutu abano lobana mutu azo sala ba interview, c'est le CG Oxygène. À la caille biso nyonso ke lobi dimanche, on a une réunion avec la famille. Ba comédien na famille ya Richard Mokoko pour na bayo kana pour na date oyo nzoto ya ndeko na bango ekoki kobima. Pendant ce temps, bozo ko multiplier ba émission pour l'intérêt ni. Tous la ba cotisation na bino. Botia ba cotisation ko leka batu nyonso. Parce que aujourd'hui la mauvaise foi na bino beaucoup ko justifier ngo aussi na kopesa ya baninga. So mutu moko apesi koleka yo lobi bango bazala bongo na matanga nde bayaka kosala matalana. Non, na matanga baye kosala matalana te ezali par rapport ya bolingo o mutu wana azalaki nango vis-à-vis ya odo akei. Vis-à-vis ya odo akei na kopesa boye. Des fois pe omona mutu wana do azana mbongo te mais pona bolingo wana pona ka kosala likambo po ezala malamu pona ndeko na biso apesi. Mais bino bo pesa te. Te question ya matalana ezate. Je sais que bakokate la mutu nyonso do montant na ye na ndenge donc longo bani ndenge ka ba comédien ba fixa ba montant na bango bokene nango botia ba cotisation au lieu boya rocha kama kelele bokene otia ba cotisation, ça va vous aider. En tout cas tolela Richard Mokoko na kimia, que son âme repose en paix. Rendez-vous à Kamoko le 29 mars 2025 dans Showbuzz. Ça dit beaucoup. Merci beaucoup.